doit mettre sur le pied et neutre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et allez les édition spéciale Oyo Toko Lakisabino démenti Oyo FARDC awiti kosala po boyeba ke na kebisa kabino mingi na 5 minutes avec César Ngadi ba fake news. Ezali ko circuler na ndenge moko donc koleka kutu d'une façon virale ba intox boyebi ke ba nguna na biso ba rwandais bazana ba canon na bango moko ba créa kaka ba masolo bon monique avec internet ça va trop vite donc tozala wana po na kosala démentir puis o likambu ya munene boyebi ke guerre kuna na est komi na suka donc ba komi ko créer ba biloko oyo pona ko bebisa bana mboka mitu donc boyoka kibino nyoso tuke o kuna na côté kuna na Tanganyika 318 morts et salamaki kuna ezali makambo ya lokuta ezali fake news ezali intox ezali ba bobard donc sikoyo tozali kotika bino boyoka bino moko porte-parole ya FARDC a pesa bino yango pour comprendre que ezali voix autorisée ya FARDC mutalobi yango parce que ezali lokuta jamais 318 morts ya ba militaire na biso ya ba congolais na biso et salami na Tanganyika ezali lokuta donc avant to sukisa to koyebisa bino tournoi moko ekosalema du 21 au 26 juin na France kuna donc na terrain ya Bobigny donc banlieue proche ya Paris donc région parisienne kuna ba commune nyoso tout ba kobeta ndembo komona ozala ngalema barumbu lemba matete pour ne citer que ces deux exemples là donc vraiment ezali initiative ya mwana mboka patriote munene oyo azape na sima ya Fachi na kombo ya Pateli Mikobi donc du 21 au 29 juin kuna na terrain ya Bobigny donc to sengi na bino bozala wana parce que boyebi le 30 juin ezali jour oyo anniversaire ya indépendance na biso petro sukisa na note moko vraiment triste donc banatu ya Melun ya Seine-et-Marne ya Comble-la-Ville bayebi petit na biso bébé Ramani Kitoko Ramani bébé Kitoko atika kibiso donc moi na moko vraiment soko tuni batunyo surtout petit moko poli donc petit moko vraiment ya malamu atika kibiso donc la terre lui soit douce et légère boyebi ezali mokano ya nzambe moko apesaka ye moko pe azwaka nazali openser kaka na Marthe mutabandoza na mingi vraiment na salon na ye et puis Agnès Mababa donc vraiment tokopesa bino programme oyo ya liwa tiba kokunda ye ya petit na biso Ramani bébé Kitoko siko na tiki bino na porte-parole ya FARDC général a pesa biso démenti oyo balobi ke 318 morts bakufi na Tanganyika ezali intox bobard fake news. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu
dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculée par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozui yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozui o kolisi yango ka na poche, na kosi na poche à veste, o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant ezalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba, okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te, ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clever!